Capage TV. Capage TV. Message me pesa na nkangu na peuple Congo yake message mosi ya nene ebe tufana sala que message ina ya kufwa ve tia ina andi pelisaka ya kune na ntwala samu na mambote ya nkangu samu na ba message nani anipesa na nkangu enkangu abetu fwana retenir message nandu ya Congo dietu tolobaki 2024 mutu nyosa folongo na mukiritika terrain abala group nzela maluku yango Ngamanzo mapangu moko batie na prix mama na zengi ya kuluku abordable soki ngamoko na zena makokinde na sombi nyonso et puis ba prix nini batie ni biso bazo tia ba prix lokwa na tango akala ba exagérer et puis awa soko sombi oza suna problème na bourgmestre te bochaka te titango roinda na suka poko sela bandoki ba frena bino air yango otolobaki te courant ezali ozomona ngambu te ba terrasse courant eza mobimbe puis ba parcelle eza cadastre tozo continuer ko laksa bino bola mo pe boboto ya bala groupe ndenge zo laksa bino bandako awa na métropole D quartier Mosolo donc à bala ça sur bandako nzela kitoko blague te antenne nango tomoni kuna oui et puis bandako ezaka 20 sur 20 20 sur 20 kara ma ezali bo mona forage ma écoute yango wana kala forage ma yango wana courant ko kota kazo panza la courant ko to ekendaka te awa te suna bala na national numéro 1 tikabo national numéro 1 yango macadam yango lenda to sana menka OK bino moko botal babandi déjà moi babandi ndenge kamezo kitsa babriki babandi déjà awa déjà ba parcelle zo somba mawa parce que awa ba tcheli bino ba prix ya bien OK tolo ba kama kamne bandeli bazo ba tchaka ngo tembe ce que comme na 4 ba ko pesa réseau comme trop tard OK ba tu faut ba comprendre kama beleza base ko pesa mutu raison ya kozana cacher libela oyo ba somba ba nani biso to somba te c'est ça na bala irataka te ko somba di kuru bien ndamunda ba prix so eza Hollanda dia moins cher soki matanga mvula beti bodindi na saka na centre ville saka mvula beti som to fungoli bino nyoso monde entier aiza makama molimo te nzoto ndela la kana ndako c'est ça molimo saka butu Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Capage gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola bafuta la biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango comme le moi rose bokomi ko 6 episode pour ko pepisa munoko te Rude Beauté ya biso oyo omona ke batache moko esali ngai mwindi Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekopebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe ya bapakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingami kaka na Rude Beauté Rude Beauté oumela
Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Pasteur Boni. Oh, kitoko. Oh, osaka depuis air ninya. Ah, capaz, pendant la découvrir bio herbe de cacao, donc mi fa. Sika boy. Oui. Oyebi milo esala na nzota bana mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambo oka remontada. Ya ko remontage Yo penza. j'étais capable mais comment kopianga ça. Pasteur ndenge eza boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezongisaka force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Ekitaka to ya sucre na kati ya nzoto. Tika. Etrataka biloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona mote. Eza na ba traitement ebele. Epa la biso basi edebouchaka ba trompe. Esalaka mpe ke sucre limie kaka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi mpe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Nga na mela yango ntongo pokwa. Nauti musala naza nango. Eti biso bata birobo. C'est que vous avez dit non bandaka. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kati bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kancho ko mine bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba secret to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Capaz de lobia, ba douleur. Ya libumwa baba vent ba wapi. Na ba rein. Nyonso. Ah, tika. Circulation sanguine. Nyonso. Bien. Et traitera pena makilezo circuler makasi bien. Oya koyoka biso trop ba AVC. Yoka makam. Yango ndezo traiter. Yango base. Livraison pesa partout hein. Monde entier. Partout dans le monde. Oza na Brazza. Ba numéro to okoma. Oza na Irlande. Oza na États-Unis. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 /A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom,
un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Bienvenue à l'École supérieure des métiers d'informatique et des commerces ESMICOM en sigle. Cet établissement offre une formation complète et soutenue à ses étudiants à tous les niveaux diplômés d'État. Voici les systèmes LMD à l'ESMICOM. Inscrivez-vous et commencez votre année académique en licence. Tenez pour la section informatique. Retrouvez les options suivantes. Administration, réseau et gestion des bases de données ARGBD. Intelligence artificielle UA. Télécommunications et réseaux informatiques TR. Réseau et techniques de maintenance RTM. Pour la section sciences commerciales et financières, nous organisons pour vous les options suivantes. Gestion financière, fiscalité et comptabilité informatique. GFFC. Enfin, marketing et communication publicitaire, Markup. Choisissez votre option et inscrivez-vous dès cette année à l'ESMICOM en première licence. Vous devenez licencié après 3 ans seulement d'études. Notre adresse, première illimitée d'Inlandos, à côté de l'hôpital HJ, sur le petit boulevard Lumumba. Pour tout contact, composez +243 89 83 77 77 5 99 67 37 585. Notez bien, le bureau d'inscription est ouvert de 7h30 à 19h. ESMICOM, l'efficacité et utilité pour la société. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans la famille Nabino. Papa, maman, aux en bana, aux en besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au côté, au s'intégrer, au comme mbana moko pe kolanda ba cours en anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Ceux qui aux alliés au fandaka déjà na kati à Londres, inscription eza gratuit. Kaka na agence na biso oyo bozali komona, oko contacter bango ba numéro eza
wana o inscrire mwana na yo o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso olingi mwana na yo sala olingi okende ko continuer master olingi o évoluer na Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka opportunité yango eyeli biso to sala nini contacter bango okozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres. Il a beaucoup lutté pour le peuple Congo. Il a fait en sorte que le peuple Congo s'émancipe davantage dans un combat de moralisation. Et aujourd'hui, il est parti. Et je crois que Dieu recevra son âme en paix et que la jeunesse Congo doit continuer sur le chemin qu'il a tracé, faire en sorte que le peuple Congo puisse mériter de ce combat et relayer, disons, son message, pérenniser son message, faire en sorte que le leadership ne s'éteigne pas, faire en sorte que ce leadership Congo se relève davantage pour l'intérêt supérieur de notre nation, pour l'intérêt supérieur du peuple Congo, afin que le peuple Congo puisse parler d'une seule voix, un seul langage pour l'avenir. Le peuple Congo a besoin d'un porte-étendard, a besoin d'un porte-flambeau pour pérenniser les messages de père de l'indépendance, Joseph Kasavubu, Nzezan Landou, Gaston Diomi. Ce message très fort de la solidarité Congo doit être pérennisé et nous pensons que la jeunesse va soutenir cette voie-là de prise en compte du leadership Congo pour qu'au niveau national, le Congo puisse briller, puisse manifester, disons, son dévouement à la nation, son dévouement au développement, faire en sorte que la morale Congo, la culture Congo puisse triompher dans les combats politiques. Et pensez-vous que l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui est digne de son rang? Bon, pour moi, l'hommage qu'on lui rend aujourd'hui par rapport à sa grandeur et de son rang, mais si nous pouvons faire plus pour plébisciter cet homme qui s'en va, parce qu'il a mérité de cet hommage-là, et que tout le peuple Congo puisse l'accueillir
dans le chemin qui va le conduire dans son dernier demeure, afin que le combat qu'il a mené soit glorifié et que Dieu prenne son âme en paix. Papa Diomé Ndongala, tous les... Mokolo lelo, nazima loba, liboso na yon kaka pona loba. Ya liboso na tondi mokonzi ekolo, mwana mboka, tata mokonzi ekolo, na libanda mboka zali, tango nyonso apesi biso mbela, tozongi silo matondo, président Félix Tshisekedi. Na maye manso saleli biso, uta, kakazaki na hôpital uti na ngonga lelo, totondi lisusu, communauté, oya monene, de Congo. Totondi, gouverneur au Congo central, Nangonga oyo, mingi akolobezalite. Kaka, tolobi boy, uta Kinshasa, uta Kasangulu, toza kokende na Nsuka Malone, Congo central telemi po baya kozela yo, kisimbiki ya Congo, ngene mwanda nsemi, ngekesa ya ngolo, ngelonge ya Congo, nangonga oyo telema, tokende na kimia, tokozonga na kimia. Oyo alukaka makambo, oyo alukaka makambo, oyo alukaka makambo, oyo alukaka makambo, na pongoli nzela, ngonga na yo ekoki, kisimbi kya Congo, Nemona Ntami, Tema Ululando, ya mfumu kimbangu, ya kimpa vita bangunza, ensilulu laku, sitoboba kuna Nsuka Malone, holo wili nako, solo.
bonjour. Lelo tomoni sorti du corps ya kaka Mwananzemi après ces 3 mois. Kaka pona zo représenter nini? Bon. Ya liboso naza na mawa mingi na motema. O le Mwananzemi azalaki mutu moko oyo abandaki kokundela biso na province ya Congo Central. Neti biso bachef coutumier ya province ya Congo Central toza na mawa mingi. Mawa oyo toza nango na mitema mpona mutu oyo akolobela province ya Congo Central aza lisusu te. Mais eloko na kosenga na biso bakongo ya province ya Congo Central tozala na bomoko, tozala na bolingo, tozala na kimia na patience. Tala koko oyo azalaki kokundela biso na province ya Congo Central le Mwananzemi yeyo molimo na ye ezali kosonga na province ya Congo Central. Biso bato totikali donc il faut tozala na mayele po bato nyonso mayele bazokufa na province ya Congo Central. Tozala mutu akokolobela biso lisusu te à part le Mwananzemi. Na province ya Congo Central tozala mokonzi moko te po akokolobelaka biso lisusu. Donc ezala na pasi koko Mwananzemi tozalaka na ye na baplace nyonso ebele twandoki kozala na ye mais mawa eza mpena mingi na motema donc nazomona kunde na kokoloba te. Sikoyo na minute oyo mutu aza na succession ya place encarte eza nani? Bon na minute oyo pouvoir spiritualité ezalaka batiaka motu bitata te batunaka mpe te wana eza ndenge nzambe na bakoko bakotambusa moto akomonana. Soki otuni na miniti oyo moto aza na place ya Mwananzemi aza wana ekoli mabe po spiritualité etambulaka eza lokola mpepe na nkita ndenge eyaka pouvoir ndenge eyaka bongo ezalaka bayalaka mo. Donc soki tokomi kotuna bongo eza mabe nzambe na bansetre nde bakotambusa moto nde akomonana. Capage TV. Capage TV.